Déjà, Azak Kati Nanga. A petite sœur ou à Kati. Voilà, Xine. Ok. Azak parmi, en fait. A parmi ma petite sœur ou dans le théâtre. Azali, mon bout Azak. A Kati Nanga. Si on a tourné un film, on va jouer. Il y a tourné un film, on a joué. Alinga kutuka ngana jouer maman na ye. Quand on a facilité ba larme, alinga to jouer na za maman na ye. Éviter Zidane, yo zali moko ya moi des collègues pe na groupe Simba Uzalaka. Pourquoi déjà na la morgue pour na ici contre péchant. Na éviter na ba film comme on a évité. On a yebi koko mes inspirations. Ici déjà c'est une tête bien faite. Je vois mal mon magela na morgue. Na éviter. Oh Eric Alobi quand Ngabi est engagé kaye. Ce n'est que moment non ça aussi soit forte. Sois forte, lève-toi. Salam salam. C'est ça, c'est la vie. Sois forte ma chère. Au Sani, au Zéloka au Salati. Maï et si c'est Sopani. Dans mon kiné, tu as autant de boé. Justice c'est ça en Zambie. Justice c'est ça en Zambie. Au lobby, je suis là au monde pour la Mouninga. Au Rune Mouninga. Je suis ici, Zalaka Makasi. Comment tu vas bangater bazar? Ah ouais. Il n'est pas n'importe qui. Namboka oya Congo. Elo bato ba bosana. Nga lelo Eveline nde nazaka boy. Na offenser mutu te. Soki mutu offenser nga. Na problème sérieux. Mutu liboso na kokima mbango na okepa poser lombe. Bato be ba te. C'est un avocat qualifié. Mais na ebité hein. Na ebité so bato mususu. Parce que na agir te. Muko ko agir to ndimate. Azaka large. Okay. Azaka large ya osakana te. Mutu moko ayebi kokanga mutema ayebi. Soki azaki mutu oyo ayebi te kokanga mutema le makambo belé ya mabe isana. Ouais, ça fait mal hein. Okolisi bana même na kati ya ndako bokoli bana okolisi bango. Bazui ale bana bato libanda bakomi ko tutanisa bana na oboy. Ba tutanisaka bango siko ezongela yo. Pona bango te pona bango lelo akabola bango lelo. Nazo so Simba sala déjà tout. Simba sala tout ya sika na Simba ya te. Justice ezali. Parce que il faut peut quelque part makambo pe ya koloba ba kombo bato na ndenga mabe oyo. Et si là comment yo la mpona tongo yo ko sala asona kombo mutu oza na preuve te. Wana preuve te so lelo l'état poursuivre yo. Posini yo pesa. Mama, if love is crazy, love is funny. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message au Yopesami na biso que tozongela kusungaba na biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors lelo soki na yezaka jusqu'au rappeler na biso que orphelinat Vida ezali toujours coexister, bana baza toujours na besoin na biso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné et on met nos messages au Père Kolobete. Tozongela, premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po lelo balia. Bana lopo lelo batanga. Bana na po balala na place ya bien. Et yo sengaka lisongi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to enkadaka bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai. Boye de biso ba citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela. Biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas, botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant.
pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité de nous, c'est ça, Toy Babango, avec Yves, Ivan, ton secrétaire de Fola, afin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo B140. Voilà, nous sommes déjà avec Zidane et Evelyne, Solanaï Awa, votre artiste, par rapport aux news, pourquoi pas tout le Babango, tout le monde comme disent les Quinois, tout le monde Fongo la Jango comme d'habitude. Et merci à Pierrot Mazala derrière la caméra. Merci à mon ami qui était mon futur grand frère Jean-Robert Kala, les savants de l'ADC, c'est la faute qui a Timothée. Il y a maman Nicole, maman la parfaite. Merci Bélé, grand merci comme ça. À Mouvé, à Cathy, Thierry Capitaine, depuis le Canada, Motema. Il y a maman Nabiso Gina Capitaine, maman Bélé, maman Emily, Motema, tout ce que peut l'embêter, maman Likelema et Billy Vumuka Fondation, tout cela. Merci. On est là, comme d'habitude. Voilà, donc si mot départ, il y a Zizou Zidane, bonne santé d'ailleurs. Et puis il y a Groupe Simba pour Zali Moko, au pays Bazali à Groupe Simba. Bonne santé d'abord. Oui, c'est pour santé, ça va. Merci Yves Abdallah. Yves Pan, ok, non, Yves Abdallah. Voilà, au monde. On comprend Yves Pan, merci. Nous avons pris l'opportunité de l'eau, la ligne super sangana salaka. Ok. Moi, les cas, voilà. Santé bien, déjà ça va. En convalescence, ça va déjà. Mais, n'évitez, au sol, parce qu'on est dans la COP, dans le théâtre. Oui, il faut qu'on puisse le temps. Nandaku, la mère des enfants, Nazali. Commerçante, des artistes, mais il y a des combinaisons de somme comme ça, n'a pas béninga, n'a que ça, somme comme ça les actes, n'a pas été caca avant que bima ou bon ici là pour tout bimina et pose un problème que. Et de j'arrête, moi de voir là, mais au start, n'est pas été, n'est pas coopéré boy. Donc ça a causé l'homme soutien. Ah mais ben de comme ça que la maman Sonia. Oh que l'on sonne, italien, n'a pas la carte cop. Ok, déjà depuis le moment là déjà ok là moi papier comment compliqué c'est ngana kota cop le cop ngana kota ka déjà na mutu nanga parce que na tekité na kokati et donc fona zana ka le logo na oteka na sala ba bazana nga ba yibike ngana teka ka okala na ovanda vananda o debo ovanda sko ozozela nani ok na ovanda ozela na mais bani mo benga pena nous sommes écoute c'est les autres comment bien bandingo baza moi succès mikolo ou baza na moi ba film na bango ba tourner bien ka ba cotisation kana jet na kota déjà na kota sundeni na forcer na kota ba film nyonso kota déjà bon de la rappel mon message pour na film non comité senga pa bandego baza moi likolo ouais yebi profil wana ezo senga dana ya retourner a benga simplement babenga pe babenga no mo benga si profil un senga te senga batisa be ko baninga mususu to se belé pe to comme so belé so babenga ka yoka yo comme pe mabe ko pe monotonie ba to talo ba monotonie aka ye so baninga pe baye balek na mususu baye ba pe baye ba zo pe espace. Voilà, ça c'est bien. Alors to moni na polo en fait expliquer biso to bana no ezanini automoni montagne de prière, je ne sais pas moi, expliquer dans un montagne de prière, il y a le prophète de la nation, Christian Jacob Kabamba, l'évangéliste, le prophète de la nation en fait,
Christian Jacob Kabamba. Ah, oui, ça, dans stade de Marty. Non, non, ça de 20 mai. Oui, voilà, ça de 20 mai. Raphaël. Ok. 12, 13 et le 14 juillet. Donc, on a un stade Raphaël, Tata Raphaël. Vraiment, au peuple de Dieu, Boya, et Belé, pour la parole. Le prophète de la nation, Christian Jacob Kabamba. Dengi Sotoya, qui a la parole. Tout ça, on y va jeune et Belé, bazo perdre. Bah, on a dit c'est Belé, bazo bunga. Bazo bunga, on dit là pour la manque, il y a parole, manque, il y a connaissance. Bah, il y a. Bah, il y a un stade Tata Raphaël. Vous perdre l'autre. Par contre, vous gagnez Belé, vous avez bénéfice. Vous avez des cabos, vous avez un ango. Le can Zambé abîme, c'est là où les cabos, vous avez un ango. Donc voilà. Voilà. Mais Zizou, artiste à l'obéla, dossier mogo, pas matin. Bénéfice top intérêt à l'également. Est-ce que Zizou a lié quelque chose ou bien vous savez pour la PPLD au Sunaba dans Zambé, Baya Zizou là-bas, oh ezali bongo intérêt à Nzambe quoi. Azomona ngana yo neto vani boneto nyata mabela Nzambe. OK. Na lié mbongo na bango te. So ina kene ko tala bango parce que 10 000 francs transport ba pesinga. Na lié mbongo te ke kene ko sala musala zo ba millions zo ba nyete. Ngamunga na mon ona ko loba bona ngamo ke touchenga. O bi réveiller les héros. Réveiller les héros. Comment peut la pose à héros quelque part? Si. Au milieu, ok. Comprendre, oui. Comprendre. Même si on a un eloko mo kati nanga o ngamo na okoka ko réveiller yango. Na ki osala ba prière nanga du 12 au 13 14 juillet, peut-être Nzambe a ko réveiller oyo. Le mabomba no ngamo na nango na yeba. Voilà, les ngai mo ko touchenga yango na ye na zuli yango mbongo. OK. Voilà. Il obama na Nzambe à Titi Ningba dans ce jour-là pour la grande activité aux Alibongo du 12, 13, 14 juillet, Natata Raphaël, stade du 20 mai, pour vous s'anater. Oui, ça va nous y enseigner tout le monde. On a montant de prière, il y a des choses au montant de prière, il faut qu'on a tenu mon descente. Oui, on a dengue bayaka liboswa Nzambe, respect dengue toyaka, pour ça mon tenir na roto ça y est. OK. Bien de mokeli. Donc faut qu'on y a na tenu mon descente. Oui, l'attitude y a bien. Pour qu'on déranger des côtés au azapemé na yo, pour un esprit au yiban des côtés, pour un esprit au bondissant des côtés, pour tout une des côtés pardon pour les abysses na biso ban ensemble. Répondre à limbisa biso, répondre à que la biso mawa. Répondre à toujours à l'osambo, tout une ningo sengi pardon. Déjà l'apôtre de nation Christian Jacob Kabamba a été à Bango déjà chaque jour, tout ça papa Médard azawana, donc a été à Bango chaque jour. Attitude wana tozara nango déjà yango wana bandeko ba kozana nango kuna. Voilà, retenez bien donc du 12 13 au 14 juillet au na 10h tozawana na stade Tata Raphaël au to na stade du 20 mai. Ya wana to kum Nzambe elongo na papa na biso Christian Jacob Kabamba. Azali Sali Nzambe, prophète des nations, kuna prophétie, hein, et les angate pour nabiso ba Nzambe surtout. Voilà, Zizou, voilà, tout le monde ma production comme moi belé libanda mboka, invité Zizou, lelo ba negono ba qui ma production libanda poto, ya mi qu'il y a poto plutôt j'allais dire. Zizou pour quand est-ce que déjà peut ba bengi pour que ba tout natama avis na yo par rapport à la production wana ata la liste là nous quotidien non na quotidien bandeko ba bandi makamyo se fait banane bandi déjà bandeko ba kende ki avant comme bazonga déjà banda peut pour te vague on banda depuis ba de loin ba kenda ba sai ba kenda avant ba kenda ka bazonga ba le tani file personnel ba kenda pour la production na ba po et tout mais ba depuis de loin bazonga bandeko peut ba tout kende pe bazongi déjà bien, et ça est déjà bien parce que il y a un peu de crédibilité. OK. Si vous avez qui va qui comme peut-être un gaïbe. Donc vous avez na bango, bazongi na bango, bazongi na bango. C'est bon, comme les bandits et quand on a mis dans le téléphone, circule encore, tout continue. La monipé de Gono Gabriel a eu 3 ans et il y a mis qu'il y a poto.
comment on a déjà 3 ans comme il y a Modéra auto qui na zongi na pakaloui ça service globalité wana KVK et comment on a déjà Gabriel les lozi visa na maman na biso Queen via auto zappé déjà accueilli les ndaya pe donc je crois que les lots lobby au kuna zo kenda pe mi qu'il a poto donc voilà. Comment les gens artistes c'est beaucoup ça dans moi poton boyo ça ndengeni surtout ya Gabi pas zuma moko na et Mikolo 3 ans vie accueilli les il fallait les bongo pourquoi pas il fallait les bongo Yves il fallait les bongo donc c'est là le rôle fungwami c'est bien il fallait les bongo to kendaka to zongi et puis quand ne poto lelo ya kovanda oyebi que c'est difficile. Si. Mais moi quand pesaka nango ko tsana ta 50 na o ko tsama 100 na yo ko tsama muke na yo ningo ko tsa du jour au jour ozo vivre alors ko kende ko zonga et ko zala mieux comment nzamba zo le kumu ndenge nzela ne fungwami bande bazo kende bazo zonga au fait bazina opportunité te nzamba fungola liboko mais biso nyonso pe to ko vana potote comprendre o bazi opportunité au vanda bavandi owazi opportunité au vanda te ko kende zombi to zo ko sala pe misala awa na mboka mais les c'est au kende ko zonga eza nango nouveauté et banda déjà ko sala ma depuis donc le ko continuer c'est bien bande ko ba okende ba zonga yango na ndebe yango de makam ça c'est bien to ko ta dossier na ya groupe Simba Simba sen non moi on a d'autres questions par rapport à groupe Simba et puis de Rozong mais il par faut rapport à l'actualité mais quand c'est groupe Simba ndem de Simba actualité toujours doit revenir dans groupe Simba oh les lots sonner de trop ah ben c'est qu'on faute y en a qui la faute tu dans sens que na n'explique pas le mot lelo netinga naza native ya Simba tu oui naza native ya Simba tu naza native ya ba naza native ya ba fan théâtre ya Tito Pika Jolas a dit monsieur faut comprendre là il est présent le ba benga ngai ma fille pourquoi tu traînes pour notre tournée te na vandi yaka ko région de biso na Simba ndenga na ya Simba je vois mal à chaque fois que dans une émission pas le bananga makambu ya groupe Simba muni ke ba native ya groupe Simba pe ba omona mabe ba oloba meya ko na oloba mama Simba est-ce que za mona Simba naza mona Simba pona na kati ya Simba siko na Simba na jouer na Simba mais naza native ya Simba na yako ya naza monguta ya Simba na yako ya nakuta ba ebele si ba Simba sala déjà tout ouais ko sala sala déjà tout ba voyage ba production ba tout ça dia makambo ebele po ngana ya yo yangi na moment nini o kutaki banani pe na moment on a coutuné na kuta ici na kuta balule na kuta ba wenze na kuta ba décor na kuta ba bon en fait ngana ya Simba moi pekala mais la sala même sur moi na voyager OK na ye et qu'on a reçu même sur 3 ou 4 mois vu malade depuis des papa kufaki na on a été répété mais président yebi position na tout nge na kota peut-être tout président yebi to sola na biso nazo mise en disponibilité mais na soki temps nazo yoki nzoto makasi nazo ngeli ba répétition nanga na ye nanga na tournée donc je vois mal ba natif bon ya Simba baza mais obetika lisolo ti bato kutaki ya mote ba mama mosi kutaki bango te ba mama Kalunga déjà ba Kalunga ko évoluer mo se kasa ko évoluer ba milo ba ko évoluer ba sila pe déjà ba kinale ya ba déjà ba le pe ba kei okutaki Belleville ba kendaka te utaka Belleville pe ya kei akende wana tuka exilé mo donc c'est pour ça même pas 10 ans tolo et même pas 10 ans tolo ba sikoyo Simba pe ba kendaka te ba kendaka peut-être mutaki ko évoluer mais soki kambo Simba au moins na bana Simba nyonso bazaka na voilà bazaka bongo kuna bakenda so eza wana ndakuti wazi makolo tamboli wazi makolo tamboli et tout le monde côté bakei ba évoluer kitoko en cas de problème baza wana Simba mais ça vous dérange pas na répétition zate na ba film pozo mona na te moko yeno cop ko isi biso na cop na ya mais entre temps isi biso ke nzoto to bela mais si vous répétez à rater, le film aux hommes on a été. Ils ont dérangé au terre, moi le film est posé en hauteur, peut-être éviter de me souper des dérangements, mais
Les autres dérangés, oui. Les autres dérangés parce que naza pas important. Naza important. So naza même dans mon répétition, nayebi ndenge ezala ndenge lekela parce que kuna ba pesa mu place na ye. Pour travailler bien, bon pesa place na yo. Ceux qui travailler bien te ba kotangisa yo oyeba ko travailler. Force ya simba yango wana. Ba négligera artiste atoza na zéro. Ou mette so obi o s'appliquer. Ou mette mbamoko ozi na yo oyebi ko jouer. Oui, ils ont dérangé mais porte quand manango te na oyaka. Non yo travailler parce que ça musala nanga eza groupe nanga o nazali. Simba. La séance répétitive est-ce que la séance répétitive président et l'ombi à bino ensemble? Est-ce que à Tidara ba dirigeant Moussouba Zanabino bien yemoko pa ya ka assister bien que les lots avocats voilà. Obi tâche déjà mo cholo bango tâche monene azana ona mboka. Déjà tâche après la serment. Donc après la serment il y a au servir. Donc on a tâche il y a monene. Il y a corriger ma problème, pour pas avoir problème parce que c'est un grand avocat. Donc azana plan il y a chaque fois ayaka répétition mais ayaka mais pas trop parce que musala ezobengaye. Musala ezobengaye mais on appelle musala na ye azoka peton nango a disposer peton nango ye. OK. Mais pas trop payer à tika. Bazu vraiment bazu une école na ye. Donc bazu penda oyaye yango peut pas transmettre na. Likambo ya rôle principal et les gars ndenge nini. Yo zali moko ba bandi. Savoir na. Savoir na beti. Donc na beta otozaka na za mwasi beta na Jérémie. Na umela na répétition te. Parce que na rôle principal na beti na savoir no kaka. Savoir kuna ka savoir na yo. Savoir no, il y a pas de parti pris et l'eau moi za la kuna te savoir na yo. Oh, bon ebimi à vos rôles. Il faut moi aussi maman les titi ça pour ta simba. Mais bande ko belé ba yo lo bango lelo ke groupe simba kisi. Mikolo kutuka nga na za malade. On a za hospitalisé. Mon petite mon a tiré simananga ka ba ndeko tata banana. Moi bon ba leki. Parce que formation bien ba leki. Une formation prière. Ba veille salamaka. Baleki na bango bazo tourner na bango bazo leka na na télé. Dans rôle kuna ezango ya kisité. Non, savoir na yo, savoir na yo. Savoir na on donc on jouer, donc on pesa na ba répétition. Ba pesa au rôle. Et surtout moi kisi déjà. La groupe Simba ndeko moko pe moi gris na ezali. To nandeka bosala ba théâtre oui. Dans la réponse au pire. Non, répondez. Tiens, mais ça ndeko moko balobi plus eza na ba artiste belé oyo na groupe Simba qui se zali et tournaka voilà aux rôle il faut Simba kisi et bango bakenda même plus loin na place moko ya mystique pour que ba Simba ba rôle ba sala mama minene na théâtre congolais. C'est ça, ngai et ça la passe. Ça passe parce que to tiki o il fallait to sala. To tiki o il fallait to presse public na biso. To dérouter. To dérouter, to comment décevoir public na biso. To pesa susu. To pesa susu et loko public na so bando zela pa na biso te. Oya net na place publique, net mutu boisan na kisi, mutu boisan na kisi, je sais pas. Moi na témoignant mo ezate. Moi na lobela pe yango ezate. Na lobi kaka tozonga na nzela. Tozonga na nzela to linga na pour de vrai. Tozonga na nzela to sa musala e wede biso. On est le ba porte fou moi mais auto lo bangwa wa. Bande ba ke ni tete musala pe ba ministre ba wanda ke potota. Hein? Bando ke potokala. Kala. Siko biso vango eye kala e siko te mais ezaki timide. Mais siko e funga mais biso. Alors to profiter na vent wana to zongela musala makasi to travailler. Pour que to e comme nango normal. Era tant futilité za sauter. OK. Tant futilité leki za sauter.
travailler na biso kaka. Moment oyo ba ndeko ya groupe Simba ba komé ko sala ke ba évoluer autrement na ndenge na bango moko ba coproduction na bango moko ba production na bango moko. Est-ce que na moment wana to ba Zidane Pazaki tant ndeko ici abani pe ba film na ye moko ici contre Pechanga, est-ce que Zizou Azaki aussi déjà à sa petite sœur ya 4 hein Mobutu Black déjà à sa 4 nanga a petite sœur wa 4 voilà ici OK à sa parmi en fait a parmi ba petite sœur ba na théâtre azali Mobutu aza a 4 nanga sikoyo ba ngana o tourner ba film bango ba o jouer ya zo tourner ba film nga nazo jouer alinga kutuka nga na jouer maman na ye comment to na faciliter ba larme alinga to jouer na za maman na ye na za ba film na ye ya za ba film na nga ça passe. Est-ce que ici contre Pechanga ozala parmi ba artistes na kata film wana ici contre Pechanga na zala te na za na mboka te on a jouer ngote so na zala ki na nga na jouer na zala na oyo ndeko Eric alobi na ebito yebaki ndeko Eric Litanda bien Eric Litanda na ebi oyebi na groupe Simba yo na yena na ki liboso na oyeba soute na ebi na Simba na ebi voilà c'est ça na ebi oyebi OK alors lelo na ba oyo soto alobi ke alala na morgue pour na film ici contre Pechanga tu éviter alala ki pourquoi ce qui fait nini tu éviter éviter Zidane yo zali moko ya moi ndeko legi pe na groupe Simba uzalaka koka déjà na la na morgue pour na ici contre Pechanga na éviter na ba film comme on a éviter on a yebi koko mes inspiration OK so s'inspirer au comanao ici déjà c'est une tête bien faite OK déjà c'est une tête bien faite nayebi ba film na ye wa koma et Simba nango déjà Simba nango je vois mal moto mbagela na morgue nayebi te bon mai c'est sopani tozon asimate moi je suis pas du genre tozon asimate o Eric alobi kanenga bi e engagé ka ye mai sopani so que ça solo ça lokuta pour lekisango ce n'est que moment non il ça aussi soit forte. Sois forte, lève-toi, salam salam. C'est ça, c'est la vie. Sois forte, ma chère. Au sani, au zin loko au salati. Maï, ici, c'est sopani. On a ba, il y a peut-être na place publique au salir comme moi moto. Na mokine to tambola boye. Justice c'est ça nzambe. Justice c'est ça nzambe. Au lobby am so elo mo boye pona muninga, o ne muninga. Na ebité mais na eso aussi zalaka makasi José Baïla na jo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo ko mate bazana mboka nini bazana France mususu azana Belgique ekomaka te oh mais bazali kuyiba na embi na lobi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kadi soki oza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus
eza kaka na Kinshasa te. Bon, eza na province. Ezali mama Marie-Jeanne. Ndeko na ye azali na Congo Central. Azali na Mbanza-Ngungu. Ezali na Kimpese. Ezali na Kisantu. To na Boma. To na Mwanda. Soko kaka bengi na ba numéro ezali awa. Bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi. Ziba service bozala na agence moko ya si. Ebokaka soki kaka. Na ngambo braza. Na tala baza continue. Ziba service akuna ezali. Soki baleke Angolais narite. Nanga Angolais bezali. Zibe service. État des amours. Moto alobi malamu, tant mieux. Moto alobi mabe, tant mieux. On avance. Ce musala ezali sala. Nzambe ne muta yebi o biso nyonso to sala. Donc voilà. Ma ese sopane. Donc na koko condamné te to na loba boye. Pour un décorer que chini. Pour un décorer que na biso kaka métier za métier. Amitié za métier, ouais, c'est ta sœur. La vie est compliquée. De l'autre peut-être au leki au lobby boye, au éviter aux hommes pas bombeli au lobby. Lucas on a yo au réparer. Lucas on a au réparer parce que au éviter au blessé quand il était peut-être au blessé peut battre belé au peut balinga ka au bana kat. Oh na au bana kat na yebio. Na yebio bien mingi te mais to zala na o to zala na yebio. Tempérament na o na ndengo zalelaka na yebio. Un garçon gentil, respect, éviter pourquoi. Mais bon, moi, c'est Sopani. Il faut réparer notre soeur, c'est ta soeur. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Oh, il y a beaucoup de éviter. Donc voilà. Voilà, mais et après, tu as une nouvelle que Izalaki montage puis c'est maintenant au Salema na Ngalema na hôpital Ngalema parce que Kinshasa Izalaki n'a pas problème il y a pas courant ndeko abandaki komonte film wana alaki na Ngalema et ben peut-être lobeli ya ndeko ki nde lobamaki mabe ala loba na hôpital Ngalema peut-être lobaki morgue n'éviter ko analyser nano hôpital morgue. Bon à propos na c'est un peu compliqué. Comme ngape nazalaki te nasai pe na montage wa te je peux pas témoigner Yves tu vois. OK. Je veux pas témoigner nazalaki wana te. Moi c'est pas du genre ya kokota makambo batu na fin fond on ko sala mambo yo yebite. So na loba peut-être so inga website nga déjà makambo yango to loba na nga na boya na émission. Nanga na tourner te. Et puis so peut-être nazui langue na problème parce que ça péchanga. C'est ça aussi. Tozana bakati belé tozala miracle ici si langai domaze tozana bakati na biso belé donc soki na répondre na kata na nga permission mais na répondre pour ça ici mais ce zaki ngali makuru ezalaki te tolanda pe to mo ba moteur na machine ba olanda yo pour yo to monter na mutuka ozo rouler landa courant ça se fait de gros appels ça mai na ngopé bongo mais mai c'est sopani mai c'est sopani aluka ka sœur na ba réparer nzambe kutu biso dola mwana tongo o senga nzamba limbisa à chaque seconde o senga nzambe bolimbisa so to limbisité ngamo bolim so nga na lim so to limbisité nzamba olimbisa sonde azaleki eza prompte to boka epete mais pour le groupe Simba accusation on a plus ba kisi la kuna te eza savoir oza baoba le patriarche Elombe Sukari aza mutu oyo apesa matière vous comprenez apesa matière parce qu'il n'est pas n'importe qui nga azoka moi il faut nga comme le président Elombe ko ba do banga te bazai ah ouais il n'est pas n'importe qui na mboka oyo ya Congo elo bato babosana nga lelo Eveline nde nazaka boye na offense mutu te soki mutu offense nga
un problème sérieux. Moutali bosso na koki mambango na pas poser l'ombe. C'est un avocat qualifié. Ok. A cause de la défense na biso na makambo ebele biso tozo ignorer ngo ou sakani bongo comme c'est le la papier mais non c'est un père de famille. Mais les lois bango tiens ba mo la ki a la famille biologique même la famille artistique biso bana na eto zali na bana na wa boti famille na famille biologique na bana na ye tant si bana na ye. Mais comment mon papa boy un père de famille a comme objet ya moquerie loba n'importe quoi na comme na ça fait mal. Bon, nazo kokate. Le lobiso, je dis déjà merci à la première dame, maman Denise Nyakero. L'opportunité on a Evelyne. Donc l'hôpital, c'est là. OK. On a que hôpital, hôpital nyo songa na okende. HG ngalema. OK. Oui, zana bimisango. Eh. Comment va osaka na badna kombo mutu boye, c'est pas normal. Quand le bana tika on anda. Na tika ngo jamais. Assurance maladie na yango. Vous voyez? Quoi assurance maladie? Le bana bima na territoire congolais. Si on a un territoire congolais, naza assuré. Na MSO na ngai. MSO est grâce à la première dame, maman Denise Nyakeo. Grâce à papa excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Siko muta bundela biso biloko ezali président Lombe. Muta sala ke tozongo eza président Lombe na président Masumu. Bon ba sala ke tozo carte. Lelo tozo to kombisa malade minene. Mais autres à la opérer, tozo à la traiter, na hôpital ya minene ba pharmacie à danger pour na carte grâce à maman Denise. Mais comment président Lombe wana Bouvant n'a pas le bolam qui bondio sakanae, mais non. Comment poser le mena bolam qui bondio sakanae? Ils allaient ils ont comprendre la chose makamote. Mais baba qui avocat de péter sur le taliman bien. Mais parce que nous beti na mesate azna ça que azara large. OK. Azara large ya osakanate. A mutu moko ayebi kokanga mutema ayebi. Soki azaki mutu oyo. Ayebi te kokanga mutema le makambo belé ya mabe sana. Ouais, ça fait mal hein. Okolisi bana même na kati ya ndako bokoli bana okolisi bango. Bazui ale bana bato libanda bakomi ko tout kanisa bana na oboy. Ba tout kanisa ka bango siko ezongela yo. Mais bato ba koloba ke yende mta akaboli bango. Azo pona bana ya kopona. Pona bango te pona bango lelo akabola bango lelo. Dans une chose Simba sala déjà tout. Simba sala tout ya sika na Simba ya te. Simba kotsa ba mbongo a danger, Simba sala makambo a danger. O biso pe kutan to to kutango te déjà makambo salama ebele. Wana ba salaire. Salaire ebimaka. Groupe Simba futaka batu, e futaka ba système. Yeb sanga. Simba sala makambo ebele kala. Valeur a posé le mena ebité bon. Ngani na moni la raye. Ngani na moni la poser le mena ebité hein. Na ebité ce ba nous parce que non agir te. Moko kwa agir to ndimate. Na oui d'aba dossier comme que net de justice ba ko funda ba ko kangisa. Na fundi. Non président ala kanda parce que batu ba bimishi groupe na lokolo ya batu moko ya ba marabout ya ba kisi ala makanda pena. Est-ce que vous en avez preuve hein? C'est ça aussi. Justice ezali. Parce que il faut peut quelque part makamon pe ya koloba ba kombo batu na ndenga mabe oyo. Et si là comment yo la mkana tongo yoko kotala ba benga oni. Information na kombo mutu. Vous en avez preuve te. On a profité sur l'état pour suivre. Pose yo pesa. Pour le bani. Tout a peu ba vie na biso hein. Tout ba vie na biso. Tout a peu makamto sala. To ebelo to sala. Comment to ebelo to sala? Neti ngana na famille pauvre, maman na pauvre. Pauvre, orpheline de père, maman na pauvre. Na ke luka problème ndengana na place publique na ko finga mutu. Na ko tanga ko mo mutu mal. C'est pas poursuivre nga. Na wa otemela.
dans un droit na kofunda lelo wana ezo engagé azalaka papa omo ata ofunda na ye te motema monene azalaka vraiment motema monene mais aza mutu mais aza mutu mutu mais tozomona réaction na bino vraiment bana na makambo oyo te ye moko amutu akalimaka bon nazo so aza mutu ye moko akalimaka alingaka te akalima parce que kuna mpe peut-être pas bien mpe bazali mais akalima alingaka te ye alingaka kimia aboyaka na motema moko alingaka eza na babiloko mosusu papa bafingi ye papa boyi bokota bana ebana bakota likambo yango mais na ndenge akatimini mwana moko ake kaka binga mpena en tout cas mpona papa na ngai il faut boye tomona réaction na bino pete papa ye moko akomobunda aleka na baémission esitamaka kote moto akosala émission papa ozala te omonaka émission ebimi na respect oyo ezalelaka yango nauti koyebi biso susikoyo soki nayebaki ke émission oyo tozosala eza mpona sujet oyo na ngai nasala te parce que naa na permission osala yango te na permission osala yango te na ngai nasala te lelo pese elombe ye moko akomi se permettre ya koleka na écran po asala émission aloba regle na ye oyo ezali na motema bino bana nde bokoki kosala mpe baacte wana mpona kosalire image ya papa na bino te mais botikeli papa charge komo oloba na susi na motema omona mina azotali papa elombe omoni vraiment aza na mpasi na motema na ye mais bino bana nde bokoki kodefendre papa soki aye lelo alobi peut-être alongi ye moko aloba po aloba sincèrement eloko oyo azomona regret na ye mais peut-être oyo mwana mosusu akoya na ndako bana bakokana na te mwana mosusu akoya boye akoya na débordement ekopekisa su mpe moto lisusu papa peut-être alingi ye moko aloba ayebi oyo akoloba mais ke mwana moko abima aloba peut-être akoloba ye mpo akoloba na kanda mais ye ata aza na kanda c'est un avocat akoyeba ndenge nini akomaîtrise kanda na ye voilà ça c'est bien tomokende biso na suka Zizou Zidane nalingi maintenant tosolola mwa moke na oyo etali mama Denise na oyo asala bino très bientôt là awa je crois bien nde dozwi nouvelle yango contre esilaka c'est komelaki déjà ke mama duti awa mama oza na bino ou pas nouvelle yango ekomelaki yo mama aza mama na biso mama ndima biso déjà na pasi oyo akutaka biso nango ya bandeko oyo ebele bakenda mpona santé mpona peut-être moyen ezalaki te bandeko ebele batika biso bakenda mama mpe ntango aye mama apesi faveur ya liboso oyo apesaki biso ezalaki assurance maladie mama na aprodisa yango ntongo midi wana lor ya mort ya mama na biso Solange Mindondo voilà tozwa baassurance maladie mso na biso esunga biso vraiment eloko ya liboso mama atalaki santé wana vraiment mama akangaki en tout cas mama akangaki atalaki santé oyo esali ke if tokoma obimisa maladi moko nayebisi yo yango wanda oka bakomedi bakokoma kufa boye nini yo donc bamaladi ezalaki moyen ezala vraiment détecté ezalaki te parce que tozalaki vraiment na bamoyen te bamoyen ezalaki limité yango wana tozozela uti so ekomi ata soki ekomi uti toyebi ke mama ndenge azwaki biso bana na ye aotika biso te ata soki esili mama toujours akorenouveler mama aza na biyazi mama na biso azali aza nanu donc mama aza biso mpe tozalaka na mama tozali ça c'est bien bozala mama mais est-ce que bozosenga mama abakisa mwa effectif ya bato ou bien bolingo ozalaka limité bongo par exemple artiste lelo soki lelo bazotelemela président Lombe bazotelemela ALTPC bazotelemela papa Masumu c'est parce que bango na baliste wana baza te lelo bakomosala bémission en disant que bato babandi na nsima na biso bazwi biso bato tobandaka tozwi bakarte te lelo bazobénéficie makasi biso towumeli tonyokami na mosala tozobénéficie te eza bandeko lelo bamofinga président Lombe bakofinga Masumu mpo bango bazwi bakarte te voilà
On va éviter poser le bien à présent ma soumission pour rien. Bon, par exemple, bon pour rien, parce que c'est ils ont vague par vague, tous ces belés, ils tous ces belés. Bon, bandit, bon, baoya, bon, qu'on a peu baoya. Ils ont bon côté. Ok, malembe, muke, baokota. Maman Zaya ya parti prité, maman Zaya mutu, maman Zaya bana nyos, maman Zaya biso. Maman Denise Nake waza ya biso, maman Zaya biso. Mais et là comme ko ça les matou, mon papa sans signer ba PC ka atanga comme grave. Azwa yango pété. Obi. Papa sans signer, comme aider sans signer. Mais bazwa qui a tenu baza prise en charge. Azion kaka awa, azion kaka sima ndenga beli. Ça c'est la azion yango aza prise en charge. Azaki na ndako kuna azo prévu azobenga bazobenga. Ba quitté. Mais ba SOS salamaki wa mbonga malongo ekotaki te. Mais tant maman décidé boya na ye. Sans signer wana azo vivre. Et on a traitement. Donc moni que maman il fallait qu'à penser dans l'assurance maladie. Ils ont vraiment une très bonne idée. Maman dit qu'il y a une assurance maladie. Tozo le la kaka. Ministre na biso bateli biso déjà tozo yamba. Ministre bateli biso vraiment toza sûr na yé parce que il est du domaine. Elle est du domaine au fait. Oui, c'est une femme, elle est du domaine. Voilà. Bateli biso tozo le la siko maman. Papa c'est biso ba matricule na biso maman. Abondela biso pour la matricule. Vous avez matricule. Assurance maladie tozu ya motu ya vraiment ezaki yango wana. Merci maman. Maman vous avez pour la matricule. On a besoin de matricule. Vous avez matriculé pour que vous puissiez s'organiser biso moko. C'est pas chaque fois tu as SOS. Si vous avez matricule na biso mo ba revenu wana mo ba bon on a fait une fin du mois que tous on va salaire na biso. Ezo sunga biso tozo s'organiser. Et puis droit d'auteur, na droit voisin. To banana présent asum ko sala ba atelier. Présent son akena poto azongaka. Mais toujours suite petit le Madame la ministre lokola Koti, comme elle est du domaine, to ebike au sabi to présent Bodo bazawana. Présent Blaise Boula bazawana na côté musique ba batebele bazawana o bazana domaine ya art pour aider biso to ke liboso. Voilà, donc na suka mbote na 2-3 personnes et puis numéro de téléphone. Il y a gros anini par rapport à nous surtout plus na bafani na yo. Merci Evelyne. Merci beaucoup na bafani na nganyo so o baola na ngai na nzela de son parcours Ivipan. Merci Jacques Jatombo na peso wa mbote belé. Maman Lisée Binda depuis Strasbourg et aux Anna-Chassa. Bon séjour c'est Bilonda na peso mbote belé. Bandemonios na peso mbote na zana ngai. C'est bien important. L'hôpital mais c'est pour ça va. Encore une fois, merci à maman Denise Nekeo. Merci beaucoup. Nous aider biso na assurance maladie. Ils ont ça la que le lot. Ils ont ça la navette na beaucoup. Nous surtout bazo détecter ba malade puis bazo soigner biso. Tous en bonne santé. Félicitations à bandeko oyo bazo kende. On dirait funga meli bango bazongaka pour bandele continuer. Ba kopango continuer et comme nango au voyage aux non. C'est bon. C'est ça toi les andaya ndongo balaki vraiment c'est ça toi Queen Manda donc OK bon séjour ça la kuna bien tout ça bien na pesi femme na mambote voilà Jeannette Kofo na pointe na maman bandaka na pesi na mambote belé tout ça bien Patrick Bento na pesi mambote belé de pointe noire. Voilà, merci, à la prochaine fois, bye bye. Bye. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale
azosale Yahweh. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Yesu Nale Biblia bisenga senga sanga lole Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga nsanga lola ye Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Kotika nga ite Lokota nga yo yo Tombola nga Yesu Tombola nga Yesu Yesu Tombola nga Yesu Yesu Tombola nga yo yo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelera Watitishina watitishina nsambi watenzelera Yesu Yesu Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela
nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza Nzambe ayoki bosenga na nga Nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye Nzamba londa ye nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina aza Nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya Nzambe eza wapi soki Nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.